Très chers abonnés à Yokani Télévision, Nazarane Sengoma Kassi représenté bino émission na chaîne Oyo. Merci énorme na fidélité na bino. Merci mingi na conseil na bino. Kauzi biega na pesi yombote na pesi mbote na Jombala. Wazalaka toujours wana pona ko commenter na pesi yombote. Mingi nazokoma na ba abonné na ngai fidèle. Chaque jour on azali ko fanda. Merci na Jofis Lombo kuna na Paris. Esika ko mesani ko landa biso. Merci na bayonyo soyo. Ba pchela biso motema, ba ndimela biso, ba pesa biso chance ya ko évoluer. Merci mingi na la reine de l'île Meta Mukuna mama na ngai yaya na ngai yoza nyonso na minito po na ngai conseillère na ngai vraiment nzamba sala oka bola muka ndenge zalaka ba miracle continue ko pleuvoir lisusu ba otu na na mystique a fourmi okomi kuna ndenge nini ngai te nzambe nda komisinga na banda kuana donc vous comprenez ndenge ezalaka. Merci d'abord sur la tabiso na motema pe ba pesa biso ba conseil ya bien. Nazoni lelo bo s'abonner belé parce que je suis revenu avec beaucoup plus de force dans l'antiquité ou les caté nzela ou les kizate donc mikolo na bino boye bo comprendre bo mais ça na plateau parce que ça plateau banaliste au bendo sala régulièrement en dehors ya ba émission to kita sur le terrain pour na sala musala bo bonga mape bozali ko yamba ba baladeur ya kitoko ya bien ya propre banda mikolo ko ya pona ko lobela nyonso zali ko likana kati ya société même par rapport à la guerre par rapport à la situation en boka par rapport ya relation amoureuse par rapport to sala ba baladeur sur nyonso donc bon mais ça na pe na plateau bon mais ça na pe na ba o to banda ko yamba ndengwande to sala donc awawa les émissions ya sika concept ya sika analyse sur le plateau ya mon to bendo sala analyse sur le plateau mo bondo mona mo mutu moko avandi to sali na analyse donc bendo kende bongo mais mingi na zawana pona ko pesa bino ba idée ndeni to kotambola en attendant boza pe ba invité musu to kitela bango et yokani émission o ekozala baladeur to bengango et yokani idée à population et yokani idée à population il faut yokana pas ba kondipe ba nyonso pe lisusu boko yokana ndenge ni ba vie ba to pesa sur le mariage lelo sur makambo belé kaka to sala oza pe na sujet ningi to kitela na terrain au komeli biso donc to bongi bongo lobby déjà baladeur moko déjà borozo déjà yokani population et yokani population ici quand la population peut sa vie nango sur makambo belé donc mikolo to kaboli ba tranche na biso analyse sur le plateau et yokani population na ba émission musu to sala sur chaîne Oyo. Donc bongo nde bo mesa na mokie ndenge to travailler désormais au quand ba programme on a nyo c'est la bongo donc mon pe plateau et ko se déplacer et kende pas ko yamba ba pa ya mususu na ye lelo na sujet ya faire ego là par rapport ya kokutana na ina pasteur Moïse Mbiye na kati église cité Bethel ngana yebite hein vraiment je sais pas et puis na rozwa lisusu Davina Gola et puis j'en passe ainsi de suite na bibo boyebi que hôpital soko vani mingi na hôpital na prison et la peu près ti bandenge moko soko za na hôpital oza gravement malade oza inerte oko télématé na mutu pa na cachot to na prison bazaka presque bandenge moko et après ben preuve wana soko leki yango longi mutu nyonso ya mokilo aza normal na loba bien mutu nyonso mokilo aza normal wa koyaka na nzambe akozala na tendance moko parce que la bato belé ba koyaka na nzambe mais asa akena na église pena te mais une fois que tu traverser le quoi bon il y a une idée qui va te passer à la tête d'aller dire merci à Dieu place wana ko bana okanisa makambo nyonso nzambe mokolo obimisa ngai na kotato le mec bato belé ba pesa ba promesse nzambe ba promesse na makambo wana ba ko réaliser yango te toto ko réaliser yango te mutu nyonso so uzina eloko abongo azana na tendance ko yeba ko remercier nzambe parce que quand il pense na isiko awuti eti na ika yisa nzambe merci pour ceux qui yote mena yebite ndenge mo na faire rigola to mona papa wemba ko après ko bimana na kasho akoma frère David na yebi yango te to mona ngo biso nyonso ayembela biso ko ngai na mati nango na concert ya remerciement na ye. Qui ne le sait pas. On a cette envie là, cette gratitude là de dire à Dieu que Seigneur merci. Et si quand on a des barapena qui est mokeli na nyonso existera que mbongo moko za na bilo ekoko sombate. Ils sera limité. Ndenge moko péché faire agola ça dit juste nae après prison nae après nyonso sabi ko vivre kuna na poto nini nde c'est là qui a commis na banzembo kuna na kasho kuna soki na prison kuna azongeli biso na Kinshasa mboko alingaka mingi sika wapi musala ni sala makasi moteur ya musala ni zalaka moteur ya ba musicien solo zalaka awa ezate lokwa ba gims moto moteur na bango zalaka libanda ba daju
bakiro te bango ba awa base na bango ezala soko aza awa te aza déconnecté na makambo osala akei komona pasteur alobi yango ye moko na intervention na ye wana que alingaki aleka na wana mokolo ayaki ya retour na ye oyo bato bayambaki na sambula mais tellement que mbula ebetaki edérangeaki akokaki te ye moko tapolaki bomonaki yango asalaki effort akende. C'était pendant la semaine zara jeudi akei mais bobani suko interpréter kofinga na pasteur Moïse Mbiye. Est-ce que na église na tuna nani na église babenganaka mutu ndenge porte wana eza kofungwama wana mai kalamba ya koti babengana ye to mai kalamba yazo présider messe na ye azosala messe kuna Moïse Mbiye akoti na église il faut babengana ye ata ennemi na yo numéro 00 oyebika alingaka yo te peut-être que yo lingaka na yo mpo eza mwana nzambe kolimbisa akoti na kati église na yo yo teyaka obengana ye église ya ndako te église ya basentiment oyo olingo memela bato te eza impossible akobengana ye te. Il faut y une église et puis aza star il faut bayamba ye na compte ya ba star et dinko lo bateke ba kotika messe Dieu c'est comme ya été mais ba koyamba ye na titre na ye autant que chef de l'état sera côté na église ba koyamba ye ndebe ba koyamba pe mutu na degré na ye yo pe soko yele na ngai to ma ba yebi yo te ba koyamba lo mu ba yebi te ba pesi okiti ofandi otiki makelele oyembeli nzambe aussi okei mais faire place morte ko le gars inaperçu ata na kati église wana na bato balinga faire ba yaki na kati église ya Moïse Mbiye basambela balinga affaire siko yo pona yo il fallait ni Moïse Mbiye sa faire rigolo oust nde yo sepeli nde yo kike Moïse Mbiye za pasteur a bien nde yo ki pasteur a goût ye wana congolais na kelao to mona ba bionte ba kendara na l'église kuna na bamboka na bango ya mestre dominical boy ake sambela abenga na bango wande yo moni ya normal so eza bien te eza normal so eza banani eza normal mais so eza faire rigola mutake une église à pasteur Moïse eza normal te à lui de faire le choix de l'église où il veut aller to bi pete son tama ko bongola na ndenge ni mais c'est pas Moïse Mbiye mda bongolateur pas bongola faire et pas côté une église ne fa bongwa et Moïse Mbiye te mta bongola batu c'est Dieu batu so ba bongwa na kende église te ayoki ka prédication na radio a bongwa akepe pa pasteur ateyi wana na kati ya radio te akeluka église za pembeni na bango comme bongwa yo lo bana on nini kasi omoni Congolais place moyele no ya mukuse o réfléchir ta zonga mutuko pesa nga mutu na bongo na osenga bongo bimisela nga bongo chela nga likwa misa ngamona soko nga na soko la ba bongo abatu oyena ba bongo na ona soko le ona zonga selio pour non moni ka prendre yo bo to reprogrammer yo lokola machine. Pour finalement moi je comprends pas les gens réfléchissent où. Donc pour na yo fallait Moïse Mbiye a bengana ferigola pour yo ndima ya pasteur il faut bengana ye na mayele na yo tonto ba moto ba na mayele na yo pesa nga kombo nani na mayele na yo ningo zawana il faut bengana ye pour yo mona ya pasteur et puis d'abord prouver que pasteur n'est pas quoi que yo ndena pona eloni ça n'a pas de sens pas du tout. Toleki wana Moïse Mbiye oza pasteur te wa pasteur te il fallait ote ya bango ba yo na fali vraiment Nzambe na ngai o batandeni d'abord na tango faire rigola yaki wana bisi bino ke Moïse Mbiye ko père spirituel na bisi bino ke ndenge na yeboye nga na ko père spirituel Moïse Mbiye ko père spirituel na nga donc so muto aye mukolo moko pendant quelques minutes il y a prière na cette église azu micro ayembi po ayembaka ba pesa kumisa nzamba ayembi asisi yo lobi que il fallait pas passer conseil nyonso ya vie il fallait ba cham vie na mesa ba tandia ba repasser ba sisi altera bimi kuna maman avait une nouvelle créature po yo au mona que Moïse Mbiye za pasteur il faut pas ça bon po yo muto reglaka qui pasteur qui vrai pasteur na qui faux pasteur bon bokatsa ba mayele makasi mais ko kanisa mayele makasi comme c'est bien bazoba pour ça pela muto ya mayele ko lo mamba ndingona te pour muta ya église d'abord là mondimi na nukaka mondimi tango zo landela âme tango zo ya une église et bien ça combien de temps ça dépend de Dieu tu peux prendre 2 ans
tu veux prendre une année. Monsieur peut jouer qu'à 2 jours. Monsieur c'est une semaine. Monsieur peut 10 ans. Ah bon, on a raté. Ou inviter tu au lemba. Monsieur peut inviter au lemba au tika. À quel bon on est à côté Monsieur. Monsieur là yo bande ba Monsieur ba silisi. C'est comme moutoyer 30 minutes, 1 heure du temps, 2 heures il y a culte et sili. Il faut pas l'obéir na fait fali. Il fallait pas benga fali ba téléviser na faire vanda to benga fali, fallait pour boss yokana. Vraiment mambo le beza ya solo. To bossa la monanko. To bolinga ka nde Moïse Mbiete. Oh! Donc bino ne bozana bokanisi que église a dit bosso faire accueillir eza église à Moïse Mbiete. Banda botama. To banda ba koma na conflit na fali. Non? Non. Akendaka. Pasteur de Ndes Ruta Zarapemene a fallu pour pas mikolo ton me dit pourquoi. Atea ya ngote poani. Poani atea te babongwana. Bino mon bo mon na kaka Moïse Mbiete nde fala te ya faire donc muto azala sens ya ko yora na faire za fali nde fois faire nde fois banda pas. Fali te. To abatu ko. Botika pasteur Moïse Mbiete na marambwana. Et là bino mo ça n'a ni tête ni queue. Ces hommes d'histoire à dormir debout. Ça n'a pas de sens. Et là, ça t'a moukiete. Pourtant, à Kenya, on a Kenya, ça tout belate. Tout bela masumu na été. Ou bien Kenya, on a dit que oh, je me sens remords, que je me sens mal à l'aise parce que la solar na falité. Aïe, c'est bien bon. Et puis, on a dit que fallait faire un problème sérieux. Problème, on a dit bango da ba la TV ba yebisi bino ke ba na problème. Bango mi bale na ba va na TV kaka ba combat to sala kaka bisalela kaka yango to sala ndena lo ba ngai na ko na bizate pour la linga mutu to ba lo sala combat na batu te na ndo sa ba réflexion na ngai par rapport ya mutu na lingaka te na sa pe na mutu te na lingaka te eza mutu na préféraka na mutu na mona ke ka normal na mona ke mutu na mutu te na ko yina mutu te parce que nga na linga tel ndenge ye a mutu mususu asala même musala que ye nga fona yina par rapport à quoi ça linga nini. Et là on est à déranger les gens. Ndé lo Congolais ba comprendre te. Et puis faut voyer ba que muna muta na libre opinion na ye. Nga na ko pesa opinion na nga eza contraire na oya yo. Et ni ko lo baté doit binemi. Et ni ko lo ba que sur ce point là on ne réfléchit pas de la même manière. Mais cela ne nous amène pas à dire que parce que toi tu as réfléchi de ta manière là, cela veut dire que toi tu es savant, tu es plus intelligente que nous par rapport à ce que nous avons dit pour te dans le sens contraire que yo. Non? Bien que na Congo ba to boya na ba kaka. Ato sali ni ba boyo kaka. Ba boyo sans raison. Mutu supa yebi na ekelo ko lo beza ya solo maboyi. Aboyi pona nini? Te yo kaka tende folo bango. Ako peso raison te. Poso yo apesi raison, ya bimi yuma. La tête. On a un problème sérieux. Yango na papa Kabila le père alobaka changement de mentalité. Mentalité congolaise a foutaise na degré moko oko imaginer. O mona mutu so persister na kati ya libungi. Ma pikle alinga kotika libungi te. Oko mbeka ko expliquer bungi alingi te. Mais na sa mutu ma yebike. Ils ont bon, mais tellement linga Mireille était pour Mireille pesi déwaner au sala moté non pas parce que ça m'a bé mais parce que Mireille me tapé siango ba ko pesi raison té au moins parce qu'il ndoke bandi ya congolais oui dit yangwana Moïse Mbiya sali ni na mambo Moïse Mbiya lobisa fali pour pendant na ndeni na parti ni na d'abord non linga na menga na réfléchir na ndeni e ba non ndeni. Et ben non, ndeni do Moïse Mbiya zui awom nanyo kutumise masiri protagoniste pacificateur Vitali Kamere ndela pacificateur wenge to loba ba loba na rate ba osanga na rate ba sangani mbongo sanga bato wana bato ba sanga na pona intérêt pona lo musute mukolo mutu mo mbongo mo abima osanga ba robeta ba royemba faire ayemba na fa na profit pour contrer zaki walingaki fali na faire wana ba yemba toi tu l'as mis un extrait au moment où on a failli faire une place ba yembi ensemble tozonga siko après lembeti kakopeta ngai soki olingi oboma asili totisa te manzaka ndelo elegela na milieu ba congolais donc yo po yo za un souci Moïse Mbiya lobisa ba on mi balé bon moni ba on de ba oto yemba tout à l'heure donc mukolo mutu moko ya mbongo mo boy acheli bango biloko bango ba s'attendre nango ba yemba na bango ne vous en faites pas ba ennemi te ndebino bokalisaka musique etambola bongo cop ya TV tambola bongo il faut zala mutu moko cha au moins systématique pour botambola lungu do botika ba biloko na bolo bana
bandi kota moïse mbiye bofinga ye bosala boye moïse mbiye na pas le temps ya kosangisa bango mpo basolola soki bayeli likambo na ya kotisa bango du moment où bango moko na batikala koleka na tv te bayebisa biso te ke baza na problème tel towelai mwasi towelai mobali tosalaki boye désolé botika pasteur asa mosala na ye ye alekanaki prière loko église nyonso asisi asambeli asimi nzela ke pasteur pas continuer mosala na ye. Ça ne fait pas de lui un pasteur gaulois. Mutu moko kaka déclaré que azalaka pasteur warrior ezalaka Denis Les. Pasteur nyonso moko te atikala kodéclaré azala warrior to gaulois to qui que ce soit to Abakouk to famille Libota azalaka te. Dobotika pasteur avant d'akimi. Wana to leki wana to yena affaire Davina Gola. On sait que moi na wana parcours na ye guerre na ye na papa na ye et tika ba tâche ebele kaka na mitema na biso te na mitema papa na ye pe également ataka na mitema papa na ye te na famille ya papa na ye pe bakoko na ye batata mwasi na ye également parce que mwana wana akomaki lokola soni ya feri ntango balosa ba apparition médiatique na ye nga na banaka komituna est-ce que maman na ye azo réfléchir mpo na lobi boko kozala na guerre na mobali me kokotisaka mwana ata mokomo te ezala papa ngo azalaki ndoki alinga lia mwana na ye na kisi selon ce qui se dit se trame de fois oza na droit te guerre wana yo ndo fo bunda mpo yo ndo ponelaki mwana wana Davina papa na ye fe rigola po soki yo kendaka pa fe rigola te Davina wana lingo bote na mobali mususu nde siko question nange ezalaka mibali wa mususu mama ya Davina abota na bango asala bango ka chantage ndenge asala affaire po to mwana na émission te po ça na bala mususu asala bango pe ka chantage ndenge asala affaire so asomeli bango lipate papa bango asomeli bango lipate ayaka nango na TV so mama bango asomeli bango lipate ayaka bango na TV te et a déjà intention mabe l'intention de nuire c'est déjà ça okolisi mwana na yo na haine ya papa na ye papa pe fo banga mwana na ye po akomi lobela bien que je n'ai pas été présent dans la vie de cet enfant mais un no maman na ya transmettre ye wana mwana ko sala nga mabe soki na tiki ye pembeni nanga tala place au séparer mwana na papa na ye biloko nyonso ko bénéficier nango ako bénéficier nango ndenge esengeli te parce que yo tia ko banga na motema ya faire par rapport à Davina et la personne qui doit comprendre aujourd'hui qui grandit Davina lelo komi majeur yo nde fo sosola que papa no ezalaka faire ato kei wapi oko changeaka papa te papa ba changeaka ye te parents ba changeaka ye te ta mère a voulu t'utiliser contre ton père oza sûr que abomba yo to ezalaki ba rage na ye personnel ya guerre na bango na papa na yo nde muté tinda ye azwa yo a exposer elle t'a utilisé quand elle a fini de t'utiliser là oza wapi maman na sala la vie na ya continue vie na na mobali moko xy abotaka pe bana mais yo siko na papa no ko réparer ngondeni nako luka papa na yo nako senga ye pardon ya solo s'il faut le faire encore public vas-y fais-le mais euta na mutema na yo ton papa doit trouver une place pour te pardonner par rapport à ba sortie médiatique nyoso sala na bato nyoso batinda est-ce que ba supportaka yo ti lelo peut-être que bato musu bakotaka na sima po na guerre bazala na papa na yo po ezala ka bon mais qui en pâtit c'est toi yone mwana motozo souffrir po ozangi papa ozana papa mozana azana vie na yote aizo exister na vie na yote pourquoi parce que on observe les enfants de fer aboti bona maman moko te baza ba maman ebele mais bana nyonso wana d'une manière ou d'une autre bazwaka assistance ya faire d'une manière ou d'une autre mais yo zangango ozanga likola maman na yo utiliser yo pona ba sentiment na ye pona lokoso ya libota na ye pe ye moko pona mona na ba oncle na ba nani ba bima na makambo ça n'a pas de sens ba yo sala biso pe numéro ya ba émission oyo bazo tombokela ba mama ya ba papa ya bana o mama na boti na sima po baza pe na ba condition wa ute ay ofunda bango to kota makambo bango bokanisaka bien te ba mama ebele ba papa na ba mama ebele baza bazwa bana na bango bacha bango ba pa pona kokanga mwasi pona kokanga mobali na kosukisa ye ndenge alingaka mwana na kosukisa ye osukisa ye te tu détruis la vie de l'enfant
parent, c'est toi qui dois te sacrifier à la place de ton enfant. Cause à moi, on sacrifier vie à moi. Maman ya Davina sacrifier vie à Davina. Et ça n'a pas été belé, on a musicien, ba lobate. Na quoi nègre ba opesa ye moi ndambo ya meko bunda nango a kolisa mwana na ye. Asilisi azui mwana wana atindela msu na potela msu papa na ye rozonga mutu. Tant que mwana ndenga zo kolela na éducation pesi mwana et tinda parent na récupérer mwana na ye, je vous jure. Pona Kishasa awa, ato yeno na TV. So il faire le beau sata na justice ni. Na mbongo ni wana. OK, memele na justice. Ndenge to yebike za bon papa mso webisa ngawo siko yo zo encourager ba na encourager ba nani. Justice déjà encourageara mbali awa. Bazala bongo. Awanga ni mwana, aya obima après 25 ans, après 17 ans, aye monani. Siko oyebi da réalité à place aux vendre, on a potote, on a Kishasa. Ozui o exposer mwana na le lenge o exposer qui est ti akeko bota. Olo tangi sa taille classe au côté na balo yenga ba YouTube ezana kindo kilo kwa so nini so mwana se préparer te moi avant da bien zate au côté si o briser monter ma papa na ye même ya famille ya papa na ye oza sûr que ba sepelaka na Davina ata ba kolimbi se po zaka mona po za makila mais roza loko ndenge moko te na bana mususu ta bando kontaka bana o basala papa la bango esengo bango ye tala wa betisa papa la bango libaku vi na ye mobimba abimisa ba secret ya famille yeyo siko mwana wana bando sa baka mwana zali na mineur. Et ça, maman n'est pas bambaye ma banga. Vous êtes sûr que Davina on a un manque ya affection paternelle. Tant que mon tata na sa succès au tambola sa maman na so ya ke kanga na Turquie kuna. Mfere pena ninga za fere wana mwana ko kanga na Turquie. Bon mwana teke bo sacrifier vie à mwana o. C'est maintenant Davina qui est devenue grande fille qui doit comprendre que papa na o tika la papa na yo. Kende senga ye pardon mona bakoko na senga bango ba pardon senga bango ne so ba pardon yo senga so ba pardon ironique te o se la biso ba internet te kende kolela na makola tata na ona na bakoko na ba limbisa yo ba trouver place pour na ko limbisa yo mama na onda induisa na erreur famille papa na ba kanza ba rozwa mapangu na sima na yo esimba te na ye sikoyo na koyebisa Davina basala la guerre na tata na yote babunda na tata na yote potango ya zaka na mokili yo ata solo kutezate makambo faire sala okosala mote soki pa na kisi bakisi asimba so nga dam sonné yo bien pour la makila na et puis on est longine oza sûr que ça faire nga dam sonné nga dam sonné propre soin na lipa bacha mwa babazi yo babakisi la vina likolo chora balie pour na on a esprit d'yote oyate na désordre ça l'internet on a ngote donc on mega ça ba sentiment obulisa tata na ote na internet soko lingo bina c'est normal ko bina no sonyo so lingi ya fali comme ya tout le monde tout à fait normal posa mutu oza mutu ko bota pas faire mo ngolo bisa ba la ne ça faire bina fali te tant quand toi tu médiatises c'est parce que tu veux faire véhiculer quelque chose tu as fait ça avec quelle intention derrière la tête tu obina qui bloqué wana bano bina ngona intention nini peu importe c'est que ton père aza tata na yo yaya l'homme parfait n'existe pas ba misu parce que bozo kande ba lobate soki muna muta lobaka leka na télévision beta lisona papa la bango Luambo papa la bango Madilu papa la bango papa Wemba yo yebi makamba leki saka yo za sûr que yo leki bango na passe bana kofi ba bima ba bando beta yo lisolo baza na bien compris oui certes mais à côté les mata fongo la caméra azo abina nzembo ya ennemi ya papa nae soi-disant to concurrent ya papa nae po ennemi c'est trop fort po yebi connotation ni nekopesa mais tu l'as quand même fait oye ko longola ngo sima po yeba kiki ko sala bongo à moi ce que ba kozali na besoin ba chaoka peut-être parce que to yebi ko bina na ba nzembo afali bana pe affaire musu ba bina ba nzembo afali ba bina ya daju ya batu nyonso ba bina ngo comme tout le monde mais bah c'est là on va vidéo t'es pas bah yebi qui copie sa connotation bien té tu veux faire ce bras de fer avec ton père wa sur kokoka wa penta sur kokoka oza moi si kitoko wa da na Turquie senga bolimbisi kota poto tanga kela si mwana okoma moto Davina ebinze bwana lola lola yo kangimbola ngana yoka banzembo akala po ezala ba leçon mususu nyonso te po Luambo pa bene biso ba bêtise grave vous comprenez
so la pese titre ke yo kango okokate yo kango te osisa te na ninga bantembo kala ya ba mama na biso ya ba papa na biso ya ba koko na biso po pesa kamo mayele mongo bo ba proverbe baloba na kati te yaka isungaka ekolisaka na kati kende tanga ko bando botela biso te ke tanga ndenge yo lobi ke tata na bota ke zaki responsable oui on accepte yo siko l'accent le contraire mo banda ya kopondre bana mama siko za tant makamni sonné comme mama za éducation ya pesa ki ya mwana ya ngole éducation ya pesa ki yo pour le bail que faire zaki responsable il y a là irresponsable qu'est-ce qu'il a fait nous autres nous sommes pas mère seule au boko liban mwana na yo autant que c'est à université parents zate papa démissionnaire depuis un certain moment mais cela ne veut pas me dire na osiliké là yé na rien la TVT na ça les vidéos aye banipe na rien la TVT na ça les vidéos na pote na mwana nga zotanga lobitanga koma mutu esengo eza ya ngai papa na yepe ozana esengo Paul arotala nga pe na miss moi c'est une battante hein? Mais yo mama ya David na osali nini mwana na kelasi mobulu mwana na komo bota déjà ana no muki fo tanga eza na ero fo tanga kende ko sengela ye pardon papa na ye bo bongisa yango ezala raté mwana zo yenga boy bato siko bazo finga Davina na d'accord na binote bo pesa ye conseil azonga na makolo ya tata na ye atambola malamu azana droit robina musique nyoso alingi sincèrement à moi ça la intention ko nuire intention ko bundisa tata na ye to intention ko sala ye passe mais est-ce que vraiment ça lui passe toi abakisi kaka likolo ya ODG zalaka abia mwana na abotika abunga nzela l'enfant prodigue plutôt ye wana zonga na makolo tata na ye pour lipamboli ne continue et bongo yo donc bagolo botika ofinga Davina bote ya nzela po attend que akozalaka wana na formule wana ezalaka sonye kozongela tata na ye ezongela bino alors botika ofinga azana droit ya kobina nzembo no salingi mais na ba intention so akene na ya mabe il faut zonga mutu bo pesa ende plus conseil faut zonga bote ya yebeza ba mama ya bagolo boza bobandisa makabana na éducation bozo mona na po mona na sans éducation azo tepa na mokili mama na ye introuvable bosunga azana manque d'affection ana manque de conseils ana manque ya makambo ebele bosunga ye po ko sunga pe papa na bango faire aussi doit revoir sa manière de traiter ses enfants par rapport à moi na betaka wana ngana za penda pour tenir bakangela ye nango pourquoi parce que parents faut éduquer moi so moni moi nazo bunga ako gifler pour ça d'ailleurs na Congo ngana ba double pena ba patte ba kekangisi so kangisa moi na wana mais pour ça na poto ngi sali ndenge sali wana donc c'est pas quelque chose de si grave pour faire attirer ko bois kayete batir le place monter faire attirer ko abandonner yango wana non et ça parce que a frappa qui est sûrement ninga pe ça a éduquer na système à Kin na système à Congo des pesa retour donc jusque là l'enfant qui fait peur l'enfant qui fait pitié c'est Davina voilà mususuté Davina change la manière de faire bongola ndenge na rozala papa ce qui moi faire et ce qui Davina e ko senga yo pardon accorder pardon wana pour sauver moi na oyo azana venir rebelle liboso à moi si kitoko akosa makambo rebelle liboso on ne sait toujours pas ce que Dieu réserve pour demain donc je crois que yangwana ngana zali pour ko sangisa ba famille ko kende liboso yango des alliés le plus important pona ba fingaka bo fingi na se bo fingi na commentaire au traçant on a rouge pour so makasi merci bino bolinga biso na pesi bino merci na sima caméra zaki bongo Rachid Maïza to pesi mbote merci na musala kitoko meme la population ba ndimi ya chaîne oyo et yokani télévision ba Mira Love merci beaucoup merci na baone so ba s'abonner merci na baone so ba partager ba commenter na linga bino mingi je viendrai aussi faire l'analyse par rapport à la politique de ce pays alors préparez-vous peut-être que nous allons accompagner pena juriste bon topena nani mususu analyse sur le plateau ils allaient continuer bobonga m'appelle lobby déjà to ko c'est la bino première émission ou premier numéro il y a émission nabiso et yokani population au ba sa vie na bango sur la situation du pays brassage il y a ba M23 brassage il y a ba
M23 na kati ya armée na biso to pe na makambo mosusu nyonso ezali koleka na kati ya mboka toyeba pe koyoka chef de l'état moto babengisi ye kuna na sommet ya Kenya nini kuna elekana na ngambo kuna na sommet ezali kosala maso na Nairobi toyoka nini nde komema biso population pe kopesa idée na bango est-ce que akei déjà bakokende te nini ekoleka na kuna est-ce que bazali kopréparer basala ye mabe mpona eloko bakanisaki esalami lolenge wana te biso toujours na nsima Poutine tozali ensemble. Que Dieu vous bénisse, on se revoit très prochainement sur cette même chaîne. Ne zappez surtout pas kokima te zala wana cliquez cloche na yo ya notification pour nos zoaka ba avertissement ya ba émission nyonso tokotiaka en ligne